Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bah, bonjour Nabino, bah, bonsoir. Ici Kezomeli Bino, partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce. Alors, bah, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager. Partagez, famille Libota, shalom, nabino nyonso, balandi nyonso ya BBC Mpoï TV, voilà. J'espère que nous vous allez bien, bisopé par la grâce, on va toujours que nous la grâce de notre Dieu, Esaïa Motouya. Bandeko, beaucoup tabo aimé, beau partager, on est ensemble, merci, na bandeko nyonso. Oyo bazali kopesa biso confiance pour na musala, merci na ba conseil na bino. Merci na considération na bino, vraiment ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Ngai mama BBC nazana eloko kolobate na lobaka keno nzambe nanga pambola bino. Voilà ba meilleur V na balandi nyonso. Bandeko nyonso o ba ko se retrouver na vidéo oyo ba meilleur V na bino nyonso. Bonne année 2025 na bandeko oyo pe. Ba botamaki lelo le 10 janvier. Ah, botama elamu. Bozongisaka matondi pa nzambe, voilà. Alors, la grande famille, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Eze loko moko fallait na salango depuis hier, mais kolemba pe musalo ya koloba bandeko. Ba o bazwaka ba 2h, ba 3h, na pesa bango bon, na kondana bango te parce que bango ba ya ka ba pelisi ba bandiolo ba ba osola na ba abonné, na ba commentaire. Mais ba biso ba mususu tozwaka temps ya ko réfléchir. Retour ezalaka, franchement. Ma pasteur ba makasi, ma pasteur penza ba makasi, voilà. La grande famille, je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature nanga. Comédien na biso vidéo, loin je crois boyebi déjà masolo examen, mutamutaza na ndenge na yo ozo salela analyse. Ba o ba zela kapé ba analyse ma ba sepela na analyse Maman BBC, Maman BBC wana pe ayena analyse na ye, voilà. Bo aimé beau partager avant na kota na banda bo ebi déjà li solo mais boyo kananu audio oyo après tozo zongela bino. Je crois la grande famille eza passé eza vraiment passé dans la vie. Nous les femmes lorsque tozo s'engager to ebaka to s'engager makamni ninga na sali nzambe nanga badeko bolimbisa ka bomoni musala oyo pardon ya kokotela na fenêtre facilité, hein. Bon, tolanda nanu après na ozongi la bino tolanda. Kota boyo yoka. Untara posa yeba. Poni te mona sous Justine mata na alliance te. Bokota boyo yoka. Makambeza. Dena loba boyo. Batu nyonso bolinga boka Justine mata loba. Je suis là devant vous. Nana 500 personnes à live nanga. Moni oboluka mata loba non tika loba ngote. Na kotika late. Si le lobi no bofanzi ay bele botala nga Justine. Eza cause ya mutu wana honoranga. Si le longa mata na yebana na kepe place mo boye, batu botala nga pe na musika moko pa ko ya pe na vidéo. Voilà tout comme tout ça ta vidéo. C'est à cause de lui. Yenga mata na yebana. Donc obolinga lo bana lo bakangote. Rasta nga rasta est-ce que vous baka? Mutu abala ngande azasta. Yende asala ke ngamata na yebana. Yende asala ke lo bino botonde la ngebele bo. Eza grâce na ye. Aunuranga penza devant l'état, devant binonio, so devant la scène na nzambe. Dono kolo ba mabena été. A mérité toujours bola mo bina
ngambo na nga notika oloba te soinga lomata na bota ta mosu kais bebe na nga kufa eza ye moto abotisanga mwa ye moto aonoranga donc en tout cas oloba te là je suis désolée nga leloko oloba te donc oyo alinganga akontinue kolinganga compris oyo alinganga akontinue kolinganga en tout cas oloma bene taza bolamu ebele donc sur 100% mwa mobali wana ala nano 5 ya bolamu na ngambu na nga ana bolamu ebele silo on a fait la maman livre lembe kabila na liana ya pesa ngo enveloppe c'est à cause de lui silo on a kutana na ba konzi ebele ya mboka oyo eza pona ye silo fana autorité silo on a yebana eza pona ye donc tikolo mabena yete ata mukolo moko te eza makamba couple eza vie privée omoni TikTok nanga oyo non sala ngo pona teka et non pona. Voilà, la grande famille, je crois l'essentiel est boyoki. Maman bébé ça kota siko va décortiquer. Voilà. La grande famille. Boyebi parfois batumsu bo sangajaka oyeba poko zo sangaje te na libala. Yango tomoni lelo to ya divorce c'est comme ebele parce que au kota nanda kwa libala ozo sepela na libala ozo s'engager sans pour autant kozala déjà na maîtrise na mutu na oya koloba keno lorsque nazo s'engager c'est pour toute une vie. Est-ce que na minute o na 2025 oyo lelo la dame azaki mutu moko elle est bien placée ya kobima ya koya kopesa ba éloge o yazo pesa et pas vide de loin ya koloba keno le monsieur vit de loin azo mérité respect et belé na ngambu na ye et puis apesi to ya respect o ye fois zongi là vit de loin eza 95%. Bandeko ceux qui déjà yo moi si ozo reconnaître que non mobali na yo oyo azo mérité déjà respect à 95%. C'est-à-dire que non, tu étais heureuse. Ozaki déjà heureuse na libala na yo. Yo moi si ozo reconnaître bandeko kandenga na zana kati a parler boye na reconnaître père aba petit a koloba que non père aba petit nenga zawana azo mérité 95% ya respect na ngambu nanga. C'est-à-dire que non, je suis une femme bénie, je suis une femme heureuse na libala nanga. Malheureusement la dame azana kati anda kwa libala te. Malheureusement la dame azana kati anda kwa libala te. Bandeko ngana zwa kolobela ka to wana kaka 95% wana nde betinga mabe. Ezana bandeko mususu na kati anda kwa libala boy mobali azo lukata ba mwasi apesa ye 30% ya respect. Peut-être à 20% au mobile à vendre à zozela bazana mwasi na kati anda kwa libala. Aozela ta mwasi apesa respect à 20% azwa kangote. Mais yo so boma ki libala na yo, oza libanda libala na yo et ozoya ko informer batu ya koloba keno ne na zaboy. Le monsieur azo mérité 95% ya respect nanga. Bande ko to solo la. To solo la. Et comme nini? Eza nini? Relation oyo tangu mbutu ebandaki awa to sala ba life ebele ba biso nyonso oyo ba koni mama oyo. C'était le moment si réellement eza que no bakabwana. Oui, c'est vrai que no bakabwana. Ce qui vraiment yé abane ko mérité ko pesa mobali 95% ya respect façon to bande ko matisa yena mobali ne na ba minya awa. Ezaki moment où alinga ozwa autorité ya kobima pe ya koloba azui penza lobby parce que au moni biso pe ba koni fois tia neto zabo to yaka kaka to ye mais so pe mutu aboy na kombo na telemi na kombo na ndenge mabe ke no bo mekate bande ko to sila makati to sila maka po bien kolo kombo kuna boy na yo sandeni o sila mi tu te respectes ce qu'on a moment où on a automatisa ye minya ba odwe bi mandenga akangisa ba ma la maman ici aloba kebele belo maman ce qui est pire là
façon automatisa bango ba minya awa. C'était le moment oyo anga bima alo babandeko bomoni mobali yango wana atendenge to zate azo mériter respect na ye. Mais ce qui otali na ba analyse belé malgré que non elle aussi azaki insulté azaki vraiment minimisé sur les réseaux sociaux mais na ngambu ya vie de loin o aza artiste na biso o aza comédien na biso asepelisa biso ye pe azaki sali makasi azaki vraiment sali ya koloba ke non aza neloko ya koloba te akobima ya ko se justifier pourquoi ezaki moment o ndeko mwasi azaki abimi penza lobi te moi mobali nazo mériter respect boye amata pe ba life mususu peti ba camarade ne mususu na okyo loba ke non année passée si pas l'année passée na Dubaï nani abima nene ya abima pona koloba ke non boyebi makambo mwasi en direct na kati ya ndako ya libala wana te botika ye voilà eza. Et aujourd'hui, la même dame à Zoya ya koloba ke non, ce qui faut na pesa moi mobali na respect, non pesa respect na donc azo mérite ata 95% ya respect na ngambu nanga. Mais iya yi na ngambu na ba master na pe ba bima pona koya kolobela ye, pona koya ba kunda penza vidéo ya koloba ke non. Moi si nini ya ko supporter au vandi na ndako libala ba memeli yo mwana ndenge toyoka pe histoire yango. Boni batu bakozanga koloba teke bakozanga koloba ke aza femme a intérêt parce que to moni vie de le poto pamba mais je sais que non aroki ko bimobie batu musu pe bakoya ko défendre ye que non azo sala business na ye akendaka ba Chine akendaka ba Dubai nini kozanga ye akende poto oui malobe kozanga na biso batu te maloba ne kozanga te na biso batu parce que azo sala business na ye amataka déjà avion akendaka mais na ngambu moko na minute o tokoloba nini parce que na minute o mobile azo kende na ye poto zonga. Le monsieur, il était souffrant. Azaki na problème à likolo biso nyoso to monaki awa to mona kutu Poutine de l'écriture na équipe na ye ba kita ko kende kotala ye. C'était le moment où il fallait remettre à taper sata mobile ya ta bolingo. Bandeko bomoni nde toza na kati ya bandako ya libala boye tosambelaka nzambe asunga biso na bandako ya libala to okotaka oyo parce que autant to okota na ndako ya libala c'est des esprits oyo oza na esprit na yo oyo pa za na esprit na yo yo uti na éducation na koto oyo pa uti na éducation na koto po siko bozala soudé ya soki kaka nzambe te ou encore na moko na bino atake ndenge ezalaka bomoni ke couple moko bo okuta na boye bango nyonso ba ide ta makambo ya nzambe te ezala ta moko azala spirituel pona ko yeba ta ko gérer ba makambo mususu. Cette dame elle n'est pas vraiment mieux placée bolimbisanga vie il y a 2 ans passé oyo ndenge vie de loin a matana minya ndenge vie de loin azala insulté minimisé maladie peut tomoni awa vie de loin c'est quoi banjo ki kotika biso mais quelque part to féliciter vie de loin qu'il était fort aza mobali moko makasi donc aza on a déjà à préparer esprit na ye. Mais lelo moi si on obima oya ko lancer message pas batu ke non le monsieur ndenge bomoni wana nazane eloko moko na oyebisa bino te nazane eloko na koloba te eza makambo a couple mais azo mériter respect na ngamu nanga azo mériter 95 bandeko ezela mibali mususu bazana banda kwa libala bazo lukata 20% à respecter mais yo ke na 95 c'est-à-dire que non tu étais heureuse c'est-à-dire que non mon mobile no azaki bien na yo. Ah oui, la bandeko, parce que tu as la bandeko, et belé, oh, libala, ce qui est koufi. Ah, et inda, kaiko, makande, bitumba, benda, bika. Tout ce temps, il fallait ta oya kobo, maka moto, ya kirobake, non? Relation, nanga, teza na problème, to kende nango, boye, bandeko, bo, tika, mobali, nanga, na, boye. O salango, te. Obima, muto, makasi, o kota tina, monde, ba, comédien. Pona, okende, kokangisa, epe, la wana. Nini mouche tchétché nini a suyo po yaka ko vanda oloba ke non azo mériter respect ngai loko ebominga ezaka 95% wana pour moi so remettre mobali no pc pourcentage jana 95 maman ozaki na mobali ya bien
Maman Zaki na mobali a bien. Non, on sait que c'est trop, c'est déjà 100. C'est trop. La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimez partager, s'il vous plaît. Siko awa, tokoloba nini, soki to. Bon, soki netinga mama BBC. Tokoloba keno aoluka intérêt, ya parce que mobali azo kende poto. Mais bah quoi sous répondre biso koto que non, la dame peut avant dit pas mbaté, elle travaille, elle matara déjà avion, quand ndenge passeport ne zoka visa ya Dubaï, et zoka visa peut-être ya Chine. Quand ndenge moko occupé ko kene kokoti ça passeport na ambassade ya Schengen ba occupé ko remettre ye visa et aroki ko mata accueil. Maintenant là eza nini? Pour na lobi bien, ceux qui na yekolo ba keno asa moi c'est intérêt. Parce que moni mobile azo voyager. Si ko koto pe ya voyager ka butu loko amoya osa business na ke Chine asombi biloko, ake Dubai asombi biloko. Si ko eza nini au juste? Alingi kaka aluka terrain d'attente moko na mobali to alingi je sais pas. Parce que netinga mama BBC fona zana au milieu du village ya kolobake non eza intérêt et parce que mobali akenda kaboye mobali abanjo kende poto alingi azongela mobali te elle travaille elle a son argent passeport wana pe akika papa aba agence c'est comme ebele na Congo wana ba beteli pe visa temps ya Schengen bongo te bongo surtout bito lobake non intérêt parce que azape na mbongo na ye. Aye ko rappeler bandeko dans la vie tous à la cassage tout ça babilo ko na loyengete tout ça babilo ko na loyengete abimi alobi mais batu mususu na moni bazo finga ye parce que moment oye il fallait ya na maloba kitoko oyo eza moment oyo vidéo baneko mataka miniature butu lokola moi koto pa zobela. Nga parfois za na babiloko mususu na CG naka oh au mona pe moi si penzo sali penza mariage quand ne bo sali ki ba mariage na bino ya ba pilo bo dépenser ba mbongo bo sali ba matalana 3 mois ezebele bo kabwani nga siko ba place abongo na ba histoire abongo na yokela ngo soni beta kaka au monde bo sali ki ba mariage na bino wana bo sali ba matalana wana bo vanda ka bongo soki boko bomana ndako yango libala bo bomana boyoka kata ba inviter na bobenga kana ba famille na bosangisa kana boyoka kata bango soni eza ba biloko muso ki otala ulingo sa pourquoi pas lorsque obaneko boya mobali yango ya ko tango ba dispute koti na kati ya ndako namona ka vidéo moko boya salela ka mobali na ye surprise et anniversaire abengi ba master et voilà. Bon, pour moi, je savais que non, avant d'aller tout d'un coup, quand on a dit et mataki kitaki séparation, mais dans le moment où on a sorti bosaki na batiraema, et ça qui momo zana on a kati anda kuta ngozo lingo kanga bifunda na yo olobite mobali oyo a commis avant disangana mama Olive Mesa moko. Mobali oyo a sala boy si soki lelo naza o naza eza pona mobali oyo na kanga bifunda na ngate. Alors, Aza vraiment mieux placé te ya koya koloba ke no bo respecter mobali wana boye parce que yende boye nga naza na il faut nga ndenge naza boye en retour il faut na pe satan 95% ya respect. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Eza likambo ya couple. Est-ce que toyaki ko tuna yo ke no yebisa biso makambo ya couple? Combien de comédiens balana a appelé les koufa toyena ba matière to lobi ndenge to mesana to mona pété que non ezala côté mobile ezala côté mwasi abimi aye ko pe sa vraie version ya que lo bageno aye ko se justifier que non libana biso kufi pona boye lobaka ozaka mutu moko bozana manière tende okyo ya obima o exposer mais yo silence na ogarda ki pona nga il fallait continuer na silence wana. Parce que on dirait que tu déjà na trouble moko boy to yebite. Tu parles déjà avec le monsieur, bosi bozongani tozo yebate. Bande ko bozo comprendre place na naza.
Moi, c'est un d'accord libala, c'est koufi, mazo, ko yebisa bato. Après 2 ans, après ceux qui 3 ans, ko yebisa bato, que non, nde naza boye. Mobali nazo mérité respect, pas nangai. Donc, nazo mérité ko pesa y respect à 95%. Mais oza libanda ya libala yango. Hein? Oza libanda ya libala yango. Est-ce que vous comprendre? Bon, je sais pas, peut-être vous moni. Bas mususu mona ka minene boy. Pardon badi. Naza na ba abonné pe mususu ba za minene. Na batela ya muno quoi. Est-ce que la dame elle a bien réfléchi? À réfléchir bien. Justine Matala Alliance Bokota boyoka makambeza nena loba boya batu nyonso bolinga boka Justine Mataloba. Je suis là devant vous nana 500 personnes à live nanga omoni oboluka Mataloba non tika loloba ngote na kotika late si lelo bino bofanzi ayebele botala nga Justine eza kozi ya mutu wana honoranga si lelo nga mata na yebana na kepe place mo boye bato botala nga pe na musika moko pa ko ya pe na vidéo po to kama tout ça ta vidéo c'est à cause de lui nga mata na yebana donc obolinga lo bana lo bakangote na star est-ce que vous baka mutu abala ngande aza star yende asala ke ngamata na yebana yende asala ke lelo bino botondela ngebele bo eza grâce na ye aonoranga penza devant l'état devant bino nyonso niveau basali na nzambe donokoloba mabe na ete amérité toujours bolamu mobi na ngambo na nga notika olobate singa lo mata na bota ta musuka is bebe na nga kufa eza ye muta bota nga mwa ye muta onoranga donc notika olobate là je suis désolée nana loko olobate donc oya linganga akoshwe ko linganga compris oyo linganga konfie kolinganga noskolo mabene taza bolamu ebele donc sur 100% mwa mobali wana ana na 5 ya bolamu na ngambo na nga ana bolamu ebele silo na fana mamo livre Kabila na liana ya pesa no enveloppe. Donc ceux qui na comprendre bien azana bolamu ebele 95% na ngambo na nga. Bon, c'est-à-dire que non mobali azala ki bien. Mobali azalaki bien. Nini siko esali ke non abima. Ba osola déjà na mobali. Na kokota na couple ya batute on ne sait jamais parce que ba bi ke non relation ba kota raté. Oui, donc toza kaka confuse. Toza confuse parce que ba mbutu eleka ba bêtise eleka na ba chronifoiti mususu bazana respecter de ba mema vie de loin likolo. Et daki moment oyo ye moko ayebi ke no azobela menga na kamwe moi sango bana ko loba ke no abegeyaka je me rappelle les archives l'année passée na live moko na TikTok mbutu tango zo yinda awaka na kombo ya vidéo na ye amata live moko zo ke zalaka ete zaka nde mutu mususu parce que azo loba normal o abane ko loba na abane ko bege do ezaka passer. Mais c'était le moment où il fallait abima asalata audio moko pona bomoni ata mwana oyo nani Maria oyo et artiste comédien ndenge ba mbutu ezaki na kombo na ye titi comme aliembongo abatu soki obizui mbongo wana oliembongo wana nani oyeko jouer te to ko bimisa ba vérité voilà elle s'est permis ya ko bima pona ko ya ko pesa position na ye bien et pona ko ya ko lancer message moko fort. Et pas na communauté parce que communauté ezana buzo bebele batu basila maki tango abimaki nengina lobani na lobaki no le moment oyo mbutu ebaneko mata kita na c'est una na réseaux sociaux il fallait ta la moment wana bola mwango ozolo ba 95% wana
ya ko bimolo ba kenon de konanga mobali nanga zobela il est malade aza problème ya bobe ngango ni soki diabète pota lisusu kuna videlo akonda lelo peka lelo ndenge azokende ka poto wana eza ka nzambe makambo ba couple oyo eza ta okota tala makati te tana yebana yenda salake lelo bino botondela nge ebele bo eza grâce na ye aonoranga mpenza devant l'état devant bino nyonso devant basali na nzambe donc koloba mabe na ye te amérite toujours bolamu mobi na ngambo na nga notika oloba te soki nga lelo mata na bota ta mosusu kaisi bebe na nga kufa eza ye moto abotisanga mwana ye moto aonoranga donc notika la oloba te là je suis désolée nga leloko aloba te donc oyo alinganga akontinue kolinganga compris oyo alinganga continue kolinganga notika oloma bene taza bolamu ebele donc sur 100% mwa mobali wana ana na 5 ya bolamu na ngambo na nga ana bolamu ebele soki lelo nafana mama olive lembe kabila nalia na ye apesanga enveloppe c'est à cause de lui soki lelo nakutana na bakonzi ebele ya mboka oyo eza mpo na ye soki bafana na baautorité soki lelo nayebana eza mpo na ye donc otika oloba mabe na ye lelo ovanda na baautorité lelo osala boyebana siko na miniti otango boyi libala yango baautorité yango bakozwa yo susu na valeur bandeko eza na babiloko mosusu soki nzambe asa tomboli atomboli ata mbutu moko eye na nzela na yo yeba komaîtrise yango ovandi na bato lokola bamama olive wana toboyi te lelo mpo na ye boboyani mais ye mama olive wana kozwa yo ndenge nini baautorité yango oyo ozoloba kene ovanda lelo ovanda na baautorité eza mpo na ye na miniti oza lisusu na ye te baautorité na baomono nini donc oza mwasi moko malamu te na ndenge botambolaka boteka basoni eza babiloko mosusu na bandako ya libala boye bandeko otali mpo lobi te awa nabomaka ya moto kolanda na bababolamu mosusu awa nabomaka ya moto bato ya badivorce babenita bango wana bazoya bazobima baoya kokotisa bato keno bino donc bolobela ye bozala na ngambu na ye le fait mobali wana ex wana soki pasteur wana anie keno abandaki kobima na ye te ntango azalaki nao na ndako ya libala communauté oyo eza communauté moko ya bandoki donc bolobela ye na ngambu na ye c'est comme si bopesa ye raison parce que ye pasteur wana aniaki na ye koloba keno abima na benita te ntango azalaki na ndako ya libala parce que ayebaka na ye te mais benita azozwa vraiment monopole akwa koyebisa communauté ya koloba keno soki ngai nasopa makila na yo te soki ngai nayebana na yo te naza na ndako ya papa sa soki boye nzambe likolo bokotisa nzambe kaka na bosoto bandeko mariage eza mpona bato ya bamaturité bomoni le mariage là c'est quelque chose lelo mariage ekoma ya baloyenge bamona olati elamba pembe bamona oboye mais epesameli mpo mutu nyonso tu te epesameli mutu nyonso tu te oso ovandi na baautorité oso ovandi neti ngai na koyoka soni esalaka mpe kaka soni keno bato moko bapesi yo mpenza bavaler moko boye aya na ndako na nga lelo libala yango ekufa yango moko so bolingo sa pe mabe bo réfléchir elle n'est pas mieux placée à koyebisa bato keno vidéo aza boye soki lelo boye bana omuranga silo longa mata na yebana na kepe place mo boye bato bakolanga pe na musika moko pa koya pe na vidéo pour tout ça ta vidéo c'est à cause de lui yenga mata na yebana
donc obolinga loba no lobaka ngote ça nous na start est-ce que vous baka si ko eloko yo lekelanga lorsque ozoya koloba babiloko ya boye c'est comme si kaka un bon jour to mona kaka ya koloba iloko yango babebana na mobali un bon jour to mona ka obima asa nini aye ko yebisa biso iloko yango babebana na mobali pour moment où il y a pas si moi mobile na dekana kinango ezaki moment où il fallait boma ba moto na réseaux sociaux a sala kangote ce qui les lois ya ko senga na communauté ya koloba keno azo mériter ba respect belé bo continuer na ko linga e a o sepelisa bino et voilà na moni bande comme sous kuna moi c'est intérêt ngas ko na koloba intérêt parce que ce no bina loba intérêt na réfléchir déjà que yo yena ngambu na epe amataka avion. Quand passeport a la visa à Dubaï et à Chine, a aucun côté sango pe na agence. Ba luke le pe visa, azu pe visa à Schengen ou comment on dirait so pe ndenge nini yango. A o mata, akei. Si côté ngo abimi bo intention na eza nini, ba si ba bongisi na bango déjà o to neni. Ata so ba bongisi ça problème té. Eza question siko ya keno, les femmes li ba les a pona moi si o ya na maturité. Bato ya ba divorce ezokoma ebele eza kaka pona ba réalité mosusu bato baza na ba maturité te. Il fallait assez gêner avant le bababilo ko surtout à lobby wana. Mais bref, ebika ye pourquoi bimi à lobby ebika kaye message na ye déjà c'est bimi amati minya ce qui pèse à pour intérêt que non pour vidéo azo mata et bika kaye ce qui a sali zou ya koloba que non akobala moi si mususu et voilà to ebité libala batu bakota kate je crois na suki nanga wana bandeko lelo na pokwa toza na film na biso totala toza wana na film na biso la bonicho totala na Belle Vie télévision film moko kitoko film moko oyo za interpellé moi si et interpellé maman nakatanda kwa libala film moko oyo interpellé réalité moko boye oyo okoki ko perdre libala na yo juste ka na agissement na yo juste ka na manque ya sagesse na yo o perdre libala na yo juste ka pona manque ya savoir na yo distrait vie et bébé na minute lokwa Davina ndenge tozokende lokwa Davina ndenge tozokende wana vie ekobeba e na minute pona nini pona manque ya sagesse intelligence donc asa mikendeli na ina ba ignorance ebele. Alors tous les belé wana pona notre pona film na biso oyo Poutine azo komela biso ba film kitoko tous ala wana pona ko soutenir rien. Et ça vraiment bien. Merci bandeko numéro na biso eza wana na loba toujours ba obaza na besoin peut-être obenga maman BBC ba coordonner na biso nyonso eza wana ba conseil et tout autre vraiment et ça bien. Merci vraiment na ba considération na bino babonane famille bota tous à la bomoko ba nguna déjà to moni kuna ba komi ko kata ba film na ndenge moko mabe lumbe liché bandi kuna ça va aller. Alors c'est au moins ça la grande famille tokutani bolemba biso te na musala bo soutenir biso na ko aimer na ko partager et ça vraiment bien makasi mingi. Alors na tikibino tokutani prochainement, bisous bye bon début à week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.